ndenge balobaka surprise ya malamu awa elotaki biso ndoto te me yo moko na bolingo na yo oye kotala biso bana na yo ya Kinshasa obiko pe yo lobi oye kozwa biloko ya mosala ona botongi nkamba Yelusalemi mboka bilaka et surtout mise simoki ya papa Mfuma Mbanza nkolo Yesu mbula ezali koye ezali centenaire na ye itema ete soki kimi ezali moto na moto azozwa mwa eloko ya kotonga Yelusalemi mpe ya kolesa libota kimia mpe esengo ekozala kozanga ezomema bato ebele na masumu papa batela biso mpe songa biso yango boye na ye na Kinshasa papa tosengi kimia ndenge bato ya seni basengaki na nkamba mbula oyo ya 2015 mpe 2016 awa na RDC ezali ya boponami to ya baelektio papa oyebi mboka na biso tokoli nano na demokrasi te ekokani na bokonzi na ye na mokili mobimba na kombo misato ya bule okombo ya tata ya mwana Molimo Santo Kimbanguisme oye! Kimbanguisme oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Kinshasa oye! Kinshasa oye! Kinshasa oye! Embazi! Inuvi wakurui! Yamalala! Esengobi esengote! Kisemuka kisekui sai bukan sai kui na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo tozana esengo mingi tolani matei na bisu papa pasteur atei bisu abandelaki na banzembo bayuda akena mibeko mikanda na ye ya suka toyoki tobomba tosalela mpe mokolo wana tobika tala mokili eza ya koningana eloko tozosenga nde mabondeli ezala mingi 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 pasi oyo tozali komona biso bana ya tata Simoki Mbangu toza bapaya te banda na 21 eloba maka na ntango mpe ya nkolo Yesu eloba maka bapapa mpe bayebisaki biso nde batikilaki biso programme ndenge bolandeli yango ke soirée totika te babeko totika te mabondeli ya ba-air totika te pamba te esika mwana Nzambe azali Satana mpe azangaka te soki totali na ntango ya Noe bitumba mpe ezalaka makasi elembo oyo bazalaka nango ebungaka babosanaki Nzambe nde ntango wana alobaki na Noe sala bato masuwa yango oyo babikaka toyebi ke 8 nana bongo te
na ntango mpe ya koko na biso Abraham pasi ezalaka na bango makasi yango toyokaka na mokanda mwa Nzambe. Abraham akimelaka na Egypte mpona koluka eloko ya kolia, toyebi nyonso. Mpe na ntango ya Jacob ndenge batekaka Joseph kuna na Egypte, mokonzi ya kuna alotaka ndoto, toyebi histoire. Nsima na yango mokili ezalaki na crise makasi, bakimelaka kuna. Baplace wana nyonso Nzambe atiaka bilembo, mais toujours mabe ezalaka. Eye komona na lisusu avant makambo esalama ya kobota ya koko na biso Abraham, Sodome na Gomore ezikaka na moto, mbeba ezalaka. Kasi bato boni babi kaka tata pasteur famille kaka ya nani? Ya Lot. Toyebi histoire. Elelo yo mokili mobimba tokomi na mpasi. Biso na RDC toyebi ke tata Simoki Mbangu akitaki pa na biso. Makebisi mpe ezalaki, kote ya ezalaki. Kasi tala mokili kino lelo oyo RDC tolingi kaka mabe. Yango tata Simoki Mbangu azwaka exemple te, bino bapapa bokoki kokenda na Kinshasa te. Ezalaka lokola Sodome na Gomore. Mboka wane kokoma munene, kasi mpe masumu ekozala mingi. Lelo tokomona makambo ya ndenge na ndenge. Alors ndenge papa Kimbangu alobelaka yango, ebe ye komona na ke papa Fumalo papa de Angenda aye kovana na Kinshasa. Ye moko pe atuni metata yo lobaki toge kovana na Kinshasa te. Ye alobi te, bana nanga ya bilembo bazali ebele. Banani wana? Yango wana soki Nzambe atali ke non, bana bazali bolimi sezali. Kasi oyo eza koya liboso ekozala makasi. Soki tobondeli Nzambe te, pasi ekozala na biso. Yango makambo elandaka kaka esika likambo ya Nzambe ezali. Bato moye basosola ezali te. Kasi mapamboli toza na yango ebele. Likambo ya tata Nzambe toza na yango na RDC, kasi mabe mpe eleki mingi. Kaka biso moko nde tokoloba te, kimia. Tozali koluka nini? Kimia nde eleki makambo nyonso. Mabongisi ya tata Nzambe makambo ezali koya ebele. Na ya bisengo, na ya mpasi. Kasi biso tolinga mpasi te, tolinga nde bisengo. Kambo etikali na biso na RDC yango wana boyokani ezali te. Soki totali boyo tosambelaka toza ebele, presque RDC mobimba bapaster bazali banganga Nzambe ya minene. Kasi tozokoka koyokana te, likambo ya pasi nde yango wana. Bapapa bakangaki likambo na 5 mois, biso yango nde tozali kosalela. Totonga Yerusalemi. Soki tosilisi kotonga Yerusalemi, bongo tokomona oyo koya liboso. Ezala Europe, en Afrique. Esika mwana tata Simoki Mbangu azali na nkamba banke ezali te. Banke ezali wapi?
awa na Kinshasa tozolandanga partout na baprovince to wapi oza na moyen tinda pamba te le 25 mai 2015 25 mai 2016 etikali mbula boni me biso tokangi boye tobanda kosala butu moi po tokokisa likambo wana po ete nzambe afongolera biso. Nzambe soki asepeli biso tokozwa nini? Mapamboli. Lelo se biloko ezali bi ezali te. Motema ezosala dukuduku natalaka biloko yango soki eza wapi. Papa Elebe ateye kitoko akotaki penza akendaki mosika mengaza na nzembo moko fale na pesa kasi Ajax azali te na bandaki koluka bango na moni bango te soki bazali bakota na kati nzembo wana eza na Kikongo oyo asalaka musala ntina nini asalelaka musala poazwa nini? Batu bamonaka ete kosalela nzambe eloko ezali te me biso toyebi ke eloko ezali bi ezali te. Bikisa molimo na yo ezwa esika ya malamu nzambe bakosalelaka ye wapi? Bakokuna na likolo. Yango nde toza kolanda nzambe mabe ezala te tozosenga nde kimia ya libela kadi mona mvuluzi kamona mfuiluko nzembo nde yango wana eyebi te soki deja yebi yango. Koreki na kanisa bayebi pipiripi surprise alors omoni likambo nde yango etikali na biso batu bakolobaka ke ntango ozosalela nzambe eloko ezali te me balobi na Kikongo mona mvuluzi kamwe na mfuiluko. Bazali bi bazali te. Ebosala ndoki mwiniko rielu zatalanga bantu beno swama wili kivingila oboka lusadi repetition kwa marutaji tukuruwila Kimbangisme tokolonga te tokosala te malgré bayilela biso bareunio ya ndenge na ndenge ngai naza kolanda wana te toyebi ke makambo mingi ezali ya mpasi kasi bilaka ya Tata Smoky Mbangu ekosala nini? Ekomonana maloba na ye ta eumeli ekosala. Tolanda nzambe ke tolanda mutu? Yango wana tomilengele mpona likambo ya Tata Nzambe makambo eza koya liboso ekozala makasi ndenge Papa Elebe alobi ke examen ezali me na examen wana mpasi kozala nga soki namoni likambo fo nakebisa tolingi te bato bamona mpasi
bolanda nzembo banka kwa ndaba voanilanga ntuka savo ngema kabangema chabi bamususu bayoki me bamususu bayoki te emolupe kingala kya kizabi ketubisa ezali nzembo pasi oyo tomonaka toyebike kuna lifutu ezali soki totali oyo elekaki na le 27 avril periode ya mbula bamama bakomi kotindika mituka pasi nani akosala biso nzela pasi kotambola na makolo distance bamosusu fete esili me bamosusu baza na nzela balobi mpe tokozonga te ndakisa ya nzembo wana nani akoki kotia maloba wana na lingala azali opese micro nzembo elobi boye muna mvuluzi kamwe na mfuiluko epai ya nkolo perte ezali te nzeyevo wete si yatambula nayebi ete nakozwa bomingo mosala oyo nasalaka ya pasi nayebi ete epai ya tata nzambe perte ezali te saloki kya mpasi kiisalanga nzeyevo ya lolokwa munangeye mfumu ya lolokwa donc mosala oyo nasalaka ya pasi nayebi ete nakozwilango lifuti epui nakozwa kobikisama na refrain balobi boye munangeye mfumu ngeni na ntango zazo epai ya yo nkolo ngai nazali ntango nyonso yifuntukanga zeyevo ya lolokwa nasalaka makasi mpo ete nalimbisama bazongeli lisusu nzeyevo munangeye mfumu kamona mfuiluko nayebi ete pai na yo nkolo perte ezali te nasuka balobi nakozwa kaka lifuti epai na yo nkolo na pasi oyo namonaka na mukuse papa ibuna boni na nsansula nkunga mukingala toyoki bie toyoki te ezali bongo eza bongo te pasi ye bamama le 27 avril tokolemba te tokolemba bamama boyemba na nzembo wana yoka bango bangizwe bamama bokomata vyo bokomata te nasomba avion nanga comme ça nazala riche alors na babifunda na bango na mutu tokolemba te fikwanga okwalifie na fimunsambo okwalifie na bon Ajax merci bokende kovanda boyaka kozwala programme santé bino bayembi ta mosusu aza na nzembo
soit Jeteki, dirigeant, Koreki, ex-Lopori, boyembaka banzembo ya ndenge na ndenge, eza na matei, banzembo nyonso eza na matei. Mpona lelo ke juste, pamba te bato bakoloba, pasi ya boye te. Pasi wana ntina ezali. Na oyo aza kokende na ndenge ke problème ezali te, ça va. Mais oyo aza kosouffrir na likambo ya tata Nzambe, ayebi ke Nzambe akokanisela ye, ata masumu ke ezali, Nzambe akobosa na ye te na misala. Pamba te bolingo nde kokumisa biso, mibeko nde kotambulisa biso, misala nde kokotisa biso na mboka ya tolemba te. Alors alobi mingi bolimbisa ngai toye siko tole sika towelela ntango totala mutu na mutu oyo ayi aye nango po ete tokumisa Nzambe na biso, tokanisa makambo oyo eleka kalakala na Abraham na Noe, pasi oyo bamonaka mpe masumu ntango elekaka mingi, Nzambe abebisaka mokili. Eza lokola lisese oyo mokati ya mbila akwei na tongo, apesi mayele na banani oyo bakomata na après-midi. Biso deja bapesi biso mayele, batela kondima na yo, totika songi, totika kobundisa bato, totika kosala mabe. Toyokani tosilisi na kombo ya Tata Mwana mpe Tata Molimo Santo. Amen. Kimbangisi toyoki te, tokosala to tokosala te, lelo nde toyamba maloba mosantu. Nzambe na biso, tata na biso apesi biso bana na ye, tobomba mpe tosalela na kombo ya Tata Mwana mpe Molimo Santu, na kombo ya Tata ya Mwana Molimo Santu